Shalom, peuple de Dieu, shalom, bonjour, bonsoir et de prendre la air au landanga. Les anga sœur Marie-Grâce, vraiment na kotisi na banda kuna bino pour na ko pesa bino moi conseil. Bamsu ozongo conseil, bamsu ozongo kompe mateya, bamsu ko ozongo ndenge ka yozo lango. Mais lo yandi singa na banda kuna bino, le kotisi na banda kuna bino mukona lelo na ngaki vraiment na partager na bino. Likamoko amuki boskize. Likamoko amuke lokwa bana na nzambe lokwa bana na nzambe soki nzambe atie maloba kati na motema foto partage yango nzambe apambola bino apambola bandako na bino apambola bandeko nyonso oyo baolanda ngai message oyo ezali pamboli mpona bino mpe échanger vraiment makambo ebele na kati bandako na bino ndenge nalobela eloko moko boye en tant que parent attaque parent attaque yaya maman leki ndeko nange na souligner le moko boye na opesa vraiment conseil na ba oyo ba olandanga partager vraiment vidéo oyo et sungandeko moko vraiment partager vidéo et ça la biso bien penzambe aozanga te kopambola o et s'abonner na Time of Grace en Jésus-Christ. Amen. Exhortation nangelo memi biso na mkona lelo ezali par rapport ya na ebite so na kobenga ngo thème nini to ya kobenga ngo sujet ni mais sujet mingi ezali par rapport ya famille, même na ba famille, même na kati ba société, même na kati na ba ninga partout ozali na ko partager na bino likam oyo ba erreur mingi biso lokwa ba parents, lokwa ba leader, lokwa na kati ya famille tosalaka erreur yango eza nini bolandanga bien erreur yango eza nini anake na côté ya ba mama ou parent, mama ou papa oza na bana na kati ya ndako kolingaka te kolakisa o moko yo lingi ye mingi misusu olingi bango te kolingaka te kopesa importance kaka na moko surtout biso mingi bamama baafricain tozala soki oyo azosala malamu nde ye wana akomi malamu oyo azosala baerreur nde ye wana akomi mabe non mama azwaka bana nyonso tuna mabe na malamu asangisaka bango mpe ya malamu azokourage akende su liboso ya mabe azoteya ye mpo achange pour moto nyonso na vie achanzaka preuve ane bible lobi na biso mwana oyo azaki mwana mabe asengaki bomengo na ye asengaki parent na ye apesaki ye papa na apesaki ye bomengo lara akendaki me motema bopapa wana ayaki toujours na bolingo ya mwana lara azongaki aboyaki ye te me biso mingi tokoma koboya baoyo azosalaka mosu atambola mabe erreur mobulu tolingi oyo tomona aza malamu futur epesaka biso baraison tant sum oyo ozomona aza malamu yo yebi te lobi moto kosunga oyo bandaki komona aza mobulu makasi aza mabe aza fainéant aza négligent tozonga na kati ya bible en tant que servante tozonga na kati ya bible so totali na histoire ya Jacob na Esau baparent na bango bazalaki cause ya problème oyo ya séparation ya Jacob na Esau. Oui, nzamba aponaki na ye Jacob, nzamba asalaka apona oyo alingi ngolu na moto oyo alingi. Mais ba parents bango bazalaki cause ya séparation, cause ya haine ya oyo ekotaki na kati na Esau na Jacob. Pona nini? Lipamboli papa lingaki yaya, mama lingi leki. Lipamboli vanaki maboko ya papa fala pambola. Papa fala kabola lipambola pesa bana mibale, mais ya préférait ko pesa kaka mwana moko oyo ezaki Esau. Mama lokwa lingaki yaya leki pardon Jacob asalaki nini ayibi lipambola ya yaya apesa ngo epaleki epambola leki apesa pa yaya atalaki conséquence oyo ekoya te lobi ya monaki kaka asala oyo wana ezaki malamu na ntongo wana conséquence wana oyo batanga babible bayebi ezawa komaki alanda ndeko na ye ndeko na yakimaki ko babomana bana mama moko libumu moko me bakomaki babomana bakomaki ezawa kandele kaki pona nini a cause ya séparation ezalaki nini mama na papa tozongi na tokoti na kati ya Joseph na ba ndeko na ye
Oui, Joseph Nzamba pona qui n'est Joseph. Oui, Joseph Nzamba amona kezaki nango Joseph. Oui. Mais papa la kisa ki nini ke non ngana lingi Joseph koleka bandeko mususu pour ni atongeli même tinika multicolore. Donc kazaka multicolore pour la kisa ke non oyo a favor nanga. My favorite one. Et bota qui ranki le cœur de l'homme. Nous sommes bota makala mutema mabete mais aoyi koma ngo par rapport à conséquences ezo yela bango na ba vie. Et bota qui mutema malamu. Joseph yemoko azalaki na problème te. Prévenez bande ko beta bando anoko loto bando to na azo ya nango pa ko yebs bande ko na parce que zaki yo mo ndo telo mo nzamba ko levenga bande ko nga pe ba bénéficier na élévation nanga na lipamboli nanga. Mais bande ko na esi ba kota ki rancune par rapport papa lingaka yo mingi alingi bisote papa salila kayo boyo tala kutu yo za kazaka ya multicolore. Biso toza na ngote. Papa mzaki a cause la séparation de Joseph na bande ko na ye et bota rancune na mitema bande ko na ye. Basala obakoya ko sala ko teka ya kenesi na banzela wana pe kuna. Mais le quoi grâce à nzambe zayi ko katsa bo mona ye bandoto na ye la taika toujours nzoto. Papa mzaki cause ba parents. Tozongi na nzambe. Nzambe le Dieu le créateur. O apesinga pema o apesinga makasa koya ko exhorter bino na tango o na vandi liboso na bino ko pesa bino message au conseil o na bonzambe na ye Abel na Caïn batumbi mbeka batumbi mbeka nzambe asali nini asepe na o Abel apprécie yango abetela ngo maboko ayambi yango kaka na miso ya Caïn. Na miso Caïn na Abel a rejeté ya Caïn. Caïn azotala nde bazo apprécier amoninga ba oseper ne ba boa kile ba loge ba boa kile ba fleur tout wana mais ya vandi mama wa ba rejeté ya ye. Malgré tout ça qui nango asala ki yango ya bien té mais il fallait pas ba rejeté. Diable yo kosa ye. Diable mtaka kosa biso ma soeur mon frère. Ma soeur, mon frère, diable mtaka kokosa biso. Diable ayo sala nini ayo kokosa Caïn. Nzambe mo wa comprendre na bon nzambe na il fallait pas ça le loko yo Caïn zala. Ayemba la momba na bolingo bon nzambe na ko epse Caïn keba. Ma betele mi liboso na yo. Mais le quoi motema ese beba ki Caïn. Le quoi si azo ki reje wana. Asal ko sala bomaki bandeko na ye abomaki ndeko na ye elo nini rejet ko tinda biso lo kwa bato to sala elo ni rejet ko pousser biso ela bato musu to condamner bango ba vie bazo sala eza rejet o ba rejeta ye eza ko boya o ba boya ye na ba camarade na ba famille na ba nini preuve ne yango nzambe na bonzambe na ye wana e komata musu lelo nzamba lobi na likambo awe biso ke no ko yebisa mutu te révélation eza yo ko yebisa mutu te zelaka bato ba mona we kokisama lena yaki na bonzambe na no cassation nzamba lobi na likambo fo yebisa bato nyonso pe ba yebango si on a ko comprendre ko kola ko vanda ko zo ba enseignement ko kota ko luka zo luka pedo yeba nzamba ngo malamu ke ko te ba enseignement landi na online tozala ba online ba course online o koti ba course na online théologie ya gratuit na kati ya banini théologie au koti autant yo comprendre que na o comment comprendre moi mukie nzamba ko yo biso boye ko betela mututé ko bana mututé siko okoza lokwa mama nzamba ebisi mwana no likambo yo ko mo juger moi na façon moko OK nzamba esa ke yo vanda ka calme preuve aneta msumu soko ko kendo yebisa ye motema mute komi ko beba ndeni nzamba lobaki nebo ndeni nzamba sali bonde be bonga ite mais nzamba tamso bano relation na ona ye yango esala ka loba no makambo wana relation na ona ye ba sacrifice na yo yango sala ke nzamba ba makambo wana o to sala ka liboso abato ezala ka mukie o to sala ka na caché ezala ke belé
eza bato mosusu nzambe basala ebele na kashe basala nzambe ebele nzambe amema bango bisika wana mpe kuna ebele mais préféré kaka no vanda calme tika bato baloba basala bakoki kosala basala bakosala yo vanda calme mpona koza makambo mosusu oyo esalamaki soki asalaki yango abel ayebaki na ye te kaya ayebaki na ye te alingaka motema nde alingaki ebota rancune te asala ndeko de mabe yango ndeko yo moto nzambe so alobi no likambo bomba nzambe alobi na yo eza ya yo kobetela motu te ni mama abotio ni papa abotio ni leki ni yaya soki nzambe alobi eza ya yo bomba seke eza ya yo nkola omona yo oloba nazomi na kati ya regie bafamille bolandi baexemple na pesi wana bolandi bakoza makambo bato bazalaki baséparation wana pardon bolandi bakoza bato bazalaki baséparation wana bafamille baparent mama so oza na ndako na bana nyonso toza bato okoza ta mosu na feva moko boye okoza ta mosu olingaka moko badisciple bazalaki 12 bango nyonso kiti balelaki yesu na tolo ezalaki na moko andolelela yesu na tolo oyo azalaki Jean mais nzambe alakisa bango sutu bolingo yesu alakisa bango sutu bolingo alakisa teke oyo eka aza nga te baparent bamama mama azaka motema monene mama yeba akosangisa ta mosu ndako na yo epela moto ta mosu yo moko moto opelisa ngo moto bana bakomi lokola libota nyoka ta mosu yo moko zonga mama zonga parent okozala mwana onalingaka mingi mais okolakisi te liboso bandeko na ye okomisa ye Joseph bakoboya ye bandeko na ye baosali mabe okomisa Jacob esawa koluka boma ya kolanda ye okomisa ye Abel kaya mudiable akotaki na motema ne po asali mabe parent na baparent nga aza na mwana moko bolingo nyonso yanga na pesa epa mwana wana po azaka moko lelo so nzambe asalinga grâce na komi deuxième fois mama nazwa mwana na nga na rejeté ye nazwa bolingo wana na pesi wana te ebotelo mokati na ye yeba kokabola yeba vraiment kokabola lakisa bango nyonso bolingo bango nyonso baza utile tina te eza na tina mono ezomona tina te loba koza na tina bondela nzambe mama asola luka nzambe mpona bana na ye bondela nzambe mpona mwana wana oyo omoni makambo ne ezosala malamu te oyo omoni makambo ne ezoke malamu te bondela nzambe mpona mwana oyo nzambe akosala totika baséparation totika kokotisa bana na biso barankine okabola bana na ndako ye mwana malamu oyo mwana mabe bamama miso babomisa bana na bango mpe yasungaka ngai te sikotango oyo aza na mbongo tala mosata osungo te otinda akende koyiba lobaki oyiba problème akomi mwana mabe mais yo oyembaka yasungaka yo te yo oyembaka yasalaka boye te mama korona eteyi biso vanité de vanité bao batemi te bateyami te wana problème na bango mais biso toteyami pour permettre biso pena ba corona o to luka nzambe to yoka to fongoli mato ya ko yoka pena nzambe to luka nzambe belé to teyami pe to ya liboso na bino pour partager bino mama zala mama parents zala parents yeba ko sangisa bana yo o sala ma bebele nzamba boya yo te pa lo baza parents e bongo yo pour ko boya oya yo ko boya ete linga ye sangisa bango mema bomoko te ya bango bosa la prière à famille bosolo laka bosala ka baje ne baje osusu na okaya nzoto bete na zobela na lali na olo bate sala premier jour deuxième jour moi na ngabi mam I don't like seeing like this se pete ko mona ngaboy donc abina linga la to sona ngabi donc yo se pela net to sona ka donc yes c'est la dette au son et ça la cae bien ba jewana discussion ça la bozo et ça la cae bien le quoi maman ambiance wana mama yumto memango na ndako na yo même ambiance wana na ndako na yo
même anda mbia so nda kuna o mono memi na libuma to bokoli etango mulai te luka bana mama kabola pesa ka apesa bolingo na mona moko bala misusu te te mama aza mama mama aza mama bref anata mutu aliboma ana zemi lara botaka po bazwa mwana na fubo kango yibo alala soka za ko tala ozwa mwana na ete po ko bamba bino mabanga olanda bino bref ani angwana ebo siko yo mtu za na bomoy to tika kabola bana to sangisa bana to lakisa bana bolingo to lakisa bana bomoko oyo azozo ebela zo pesa ebele problème ezate courage pe moningo mais moningo azozo yo poko ikoza tout est possible ça l'effort aboy sala boy ozwa okozwa pesa mona chance pesa bana chance ata na famille ozana yaya moko lingami ozana leki molingami te sangisa bango ni sudakisa bango ni suto bolingo kolosete ngala lingara leki o mingi na lingara yayo mingi na lingara te bango ni subaza bomoko lakisa bango ni suto bolingo eloko nzamba osenga ngana yo yango wana na ki vraiment na koya kote kopesa biso conseil lokwa ba parents kobema unité kat na bana biso kobema bomoko kat na bana biso totika ya ko séparer bana biso totika makambo wana pe kuna to sangisa bolingo bomoko kat na bana biso kosala libota nyoka te soka boti bana bapanzani sala libota o nzambe osangisa bana na yo bolandi 3 exemples na pesi o baye bible o baye bible ba ko contredire ngate o molimo mosoto avandi kat na ye a comprendre oui ma parents bazaki cause ya nyoso to leka ki wana soki mama ko ko soki Rebecca ko solo na Jacob to moni lipamboli pesa tia bango so maboko mibale ya yazole kazo eyeza la beauté eyeza problème te entre bango mibale mais préférer que wana utazwa na yete mais mona yo moko memi na libumu Rebecca akoka mutazwa cause mon futur apparata msuto ko okende totika bana guerre na sima bana guerre na sima oka bana mama mo bauti bumoko ba yoka na katelo kwa likamususu oh mameli libele moko me fo mona guerre na sima guerre mama parents topesa bana topesa diable accepté sangisa bana yo linga bana yo kolakisa te ke ngala lingaka ba oyo te nalingaka ba koko te pa non atoko sa tamuso ngala linga koko mingi be sangisa bango lakisa mustu bolingo motema noka mutoyi ba keno la linga o mingi na boye bato boneso bayi ba keno olinga bango neso to mingi nzamba ozanga te ko pambola biso on les acquis sur Marie Grâce nzamba pambola bino vraiment nazali pamboli partager message oyo na Time of Grace TV partager s'abonner na Time of Grace TV vraiment toya ebele na ba concept toya ebele na ba exhortation nzambe apambola biso tobo sanate kolak page na biso ya MG Star Boutique eza marque ya mwana mboka eza marque ya bilamba o mwana mboka asaleli biso vraiment no senga na bino to soutenir mwana mboka benga na numéro 0 so vous avez besoin ba jogging so ke na MG Star Boutique au mona na page na biso au mona ba jogging toza nango ba t-shirt ba chemise so koti na Instagram na biso Instagram au mona eza MG underscore MG Star 5 boutiques 5 boutiques pardon Instagram et kiminga fona tala bien pour tout ça contrôler ngo za ngana contrôler ngo te bokende kuna bobenga biso na 07 54 080 355 wana bokozwa ba information pour ba jogging ou ba tuning ba aussi nango couleur msusu rouge ezali koya bo s'abonner vraiment massivement bo s'abonner ebele nzambe apambola bino nzambe apambola Angleterre nzambe apambola Congo nzambe apambola mokili na ete amema kimia conseil oyo kozanga te ko partager ngo mama moko vraiment mitala debi bezo bala biso to
examiner mitala ou comprendre que non yo moto saba erreur na kata vie ya bana na kata famille tout et nzamba zanga te kopambola bino vraiment azaki mokuse wana tokutani mbala nsima. Que Dieu vous bénisse. Makambo ezongi normal tobosana nzambe te tobondela toujours po toluki nzambe na niveau moko tobondeli pendant corona oyo tokosa nzambe te keno tobangaki liwa yango toluka nzambe parce que deuxième fois ebele nzambe abaparne te nzambe aba te okosenga kende. Alors zala toujours makolo nzambe. Merci nzambe apambola bino wana tomonani mbala nsima ezalaki wana ngai sœur Marie Grâce. Soki bomoni ba remarque bozanga te kokoma ba erreur bozanga te kokoma. Merci na bino tokutani mbala nsima. Bisous famille, bye.